Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesu binombote, na kombo, na Yesu Christo, et au salimalamu, le lenge, oye pete, to bondela ensemble, ponatina, et amboka, et à Congo. To bondela ponatina, Congo pete, baine, à Congo, bazali ebele, bazolingate, ke mbokana, ezala uni, bazolingate mbokana, et prospérer, yango, et sengeli ete, yonanga to bondela ete tobelela epai na nzambe po ete nzambe abatela nzambe ase apambola mbokana yango nde nyonso ezali kosalemana bazali koconvoite richesse ezali kati na mbokana bazali koconvoite monene ya mbokana yango bazali kolinga ete bakabola mboka po ete bango baya kovanda bazwa ba minere mboka ese epambolami mesiko toko bondela mingi ete nzambe abatela bakonzi mboka abatela mboka mobimba abatela peuple abatela pe mabele yango nde objectif na biso yango wana yango nde kolanga na micro ya pokwa lelo ezali wabino mote Philippe uta na mboka ya Belgique nazali awa pete yonangai ete to bondela bien-aimé dans le Seigneur to belela epai na nzambe donc tozali kokutana mikolo nyonso ya samedi na ngonga 18h heure ya Paris heure ya Bruxelles liboso programme tozalaki nango ya kokutana na mukolo ya lundi na 23h mais to changer to tiango mukolo ya samedi nyonso po ete tobondela pona tina mboka Congo na ngonga 18h pona mboka mobimba et en particulier na est ya Congo et tokozwa tango molaite mais tokozala plus ou moins 20 minutes ete tobondela tozala ensemble objectif était tous à la ensemble pour te battre mokili pe baloba était l'union fait la force et dans la Bible na mukanda ya psaume 133 et le bike ezali elengi ezali kitoko ezali malamu était bandeko bazala ensemble attaque tozana distanciel mais tozali ensemble pour être na spirituel distanciel ezalakate yango de temps tozali ensemble selon Psaume 133 Biblia elobi ete yango nde nzambe akitisaka mapamboli na ye nzambe akitisa mapamboli na ye nzambe akitisa protection na ye pona ba institution mboka pona ba konzi mboka pona peuple ya Congo pe pona mabele ya Congo mais liboso ete tokota na prière na biso tokotanga nanu maloba na nzambe na mukanda ya Psaume chapitre 60 verset 14 mais na ba version sous la Bible verset wana ezalaka verset 13 mais de toutes les façons ezalinde verset ya suka ya Psaume 60 totanga nanu maloba na nzambe liboso ya kobondela. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume chapitre 60 verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, toko salaba exploit, ako écraser ba ennemi nyonso ya Congo, mboka wana, mboka oyoke e bato bayebi nzambe, mboka oyo bato balinga nzambe, yango nde bien-aimé dans le Seigneur, non seulement bitumba ya mboka na ezali bitumba kaka ya minerete ezali bitumba kaka ya mabele ya richesse te mais bitumba mosusu ezali bitumba moko spirituel yango nde esengeli ete biso pe ba homme spirituel tokote ya bitumba oyo totikela bakonzi ya mboka kaka bango moko te totikela kaka basoda bango moko te. La fois dernière nayebisaki bino ete ete na tango ya kala makambo biso tozosala ebandi lelo te bayaki bana Israël balingi bazonga mboka la bango bakomi na mboka moko na katikati ya nzela na bamalek balingi te ke balekisa bango yango Moïse Aaron na Moïse na Aaron na ya tango ya lelo ezali yo
bakei na ngomba bakei kobelela nzambe mais Josué na basoda bazali kobunda yango ndeko nanga nazali kokamwa mingi komona ete appel oyo tozosala ya prière mais ozomona ke bato bazali te bozali korépondre te yango ntango ozali koya prière ya boye yango beta lisolo epande konsusu bopartage yango samedi dispose temps na yo tokobanda kozwa ntango molai te mais tozwa temps na yo ete toya ete tobondela epai na nzambe bitumba wana oyo tozali komona ezali ba M23 kaka te ezali kaka Kagame te ezali ya toute la communauté internationale oyo bazali kobombama na nsima wana yango nde ezali guerre moko ezali moyen kutu ya koexplika yango ezali te po ete toute la communauté internationale baza na nsima tala bayini ya Congo yango nde oyo toti kotanga ete tozala na nzambe tosala baexploit Congo ezali kosala exploit Congo ezali yango moko me ezali kobundisama na bapays nyonso ya mokili mobimba babombami na nsima ya ba M23 babombami na nsima ya ba Rwandais ndeko nanga yango nde ndenge ozali koya boye ya liboso bosabone nanu na chaîne oyo ezali chaîne oyo ke tozali kobelela kombo na nzambe yango ndeko nanga ntango ozali koya mpe bolike bokommente bopartage mpe na bandeko mosusu yango nde dernier temps le Seigneur non nzambe non seulement kaka mpona makambo ya mboka ezala makambo na yo personnel il faut ozala na nzambe yango nde soki bamekonzi bazali koyoka losambo oyo mokonzi ya mboka alongaki ntango azwa mboka akaba yango na maboko ya nzambe yango nde mboka wana yango moyen balonga eza te bakosala oyo nyonso bakosala ekosimba te yango nde soki bato bazali koyoka ba plus proche oyebisaki ke na deuxième mandat na ye oyo ete akonfie lisusu deuxième mandat na maboko na nzambe akonfie mboka lisusu na maboko na nzambe ete ayeba kolonga ete kolonga na ye ezali pona mboka mobimba yango nazali komona soki mutu ke ozali koyina mboka na yo ozali kozwa minduki po ete obundisa peuple na yo oboma peuple na yo ke kaka po ozwa pouvoir tu es même pire qu'un sorcier tala mboka kutu ekomi elengi na nini ekomi que chaque 5 années ekomi compétition ya que le meilleur gagne mais bozali koluka nini tala kaka motango muke bamosusu bakei korejoindre bayeke korejoindre barebele mpona kolakisa ke baennemi bazali ebele mais biso tokobelela epai na nzambe ete nzambe aécrase bango mais nzambe akoécrase bango à travers baprière na yo à travers ndenge tozali koya kokutana boye ke biso tobelela toécrase bango par la prière tala bazali ebele bainfiltré ebele mokonzi ya mboka wana azali ngai nabengaka ye un mort vivant parce que akende kokota na boîte wana awuti na opposition non armée yake ni arme ni soda ni policier mais tala ake kokota na système wana ti a résister ti ndenge asisi manda oyo biso bisusu tobandaki koprier en cachette tobandaki komona te yango nde na ye ete biso nyonso sikoyo tobanda koprier ensemble yango nde avec Dieu nous ferons des exploits et likoloba Congo ekosala exploit ekoécraser ba M23 yango nde bakolonga te soki tokonfie mboka na maboko na nzambe yango nde yo ndekolanga ntango nyonso bondelaka mpona mboka esila kaka ndenge tozali boye te zwa ta na yo yango nde na postaka susu bashort mingi yango soki oza abone te obanda komona te makambo ndenge ezali koleka yango nde ndekolanga bosabone partager, liker, na bato mosusu afin que tout le monde mone ensemble. Est-ce que toko banda ko bondela ça c'est bien aimé, tozo bondela, to bandi ko komisa nzambe oyo apesi biso et grâce ou accorder biso grâce et biso to kutana susu l'après-midi alléluia, que son nom soit alléluia, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, bondela. Jusqu'à Ozali, Kende na gauche, Kende na droite, Ézéchiel 21, Kolo Alobi, et témoin na Moutou, va à gauche, va à droite,
et tozo bondela libondeli pona mboka ezali bitumba spirituel yango nde kozwa yango à la légèreté tokumisi nzambe totomboli kombo na nzambe au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur ete osangisi biso lolenge osangisaki Moïse, Aaron na Hur bango bakendeki na ngomba ete babondela na bitumba oyo Josué na peuple ya Israël bazali ko babandaki kobundisa ba Amalek yango nzambe tata opamboli yo okumisi yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde tozobelela bokonzi na ye, que son règne vienne au nom puissant de Jésus. Papa, que ton règne vienne. Namboka ya Congo, tobeleli yo papa. Alléluia. Namboka ya Congo, tobeleli yo. Onde o règne, te confier Yesus mboka ya Congo. Et Seigneur, Zoamboka ya wana. Alléluia, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Papa, talamakila batu, talaba convoitise ébélé, talaba ennemi ébélé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yango papa to kabeli mboka, to kabeli yo. Alléluia, mboka na. Alléluia, mboka na ezala na pouvoir na yo Seigneur. Que ton règne vienne du nord au sud, de l'est à l'ouest, ya Congo mobimba. Alléluia. Au péché, au Seigneur, que soit contrôle na yango. Au nom puissant de Jésus. Et qu'on a ibondé là, place aux alliés, te confier mboka, et pas une ensemble, te confier mboka, au nom de Jésus. À toi contrôle ya nyonso, à toi contrôle ya nyonso, au nom suprême de Jésus. Seigneur, à toi contrôle ya nyonso. Au nom puissant de Jésus, Namboka o papa, Mboka o tala peuple o ndenge walela yo, ala ba église partout, ala na ba mikonzimine ya mboka bazali ba pasteur, hey Seigneur, ala ba pasteur bele, alléluia mboka, alléluia o pambola, o pesa mabele, wana bozui, ebele kumama, sanjolama, alléluia to pambolio, to ba rwande bozui ezalite pa na bangoti. Soki ezalite ezali faute ya ba Congolais te, ezali faute ya ba Congolais te, faute ya Nzambe ba bo condamner na bino Nzambe. Nzambe ase alinga mabele wana, alinga peuple wana, tozo kumisa ye, pona ba diamant apesa, pona ba coltan, kumisa ye, tozo kumisa ye. Alléluia, tozo kumisa ye, ete Alléluia, Seigneur, tombola yango lisusu, ba minere lisusu oyo kutuke nano yokana tena mukili mabanga na papa. Alléluia, tombola yango tokumisi ye kwete yende mutu apesa mbibale de l'eau douce, apesa ba diamant, apesa ba coltan, ba cuivre, apesa ba minere nyonso oyo ke mokili nyonso ezali ko convoiter. Alléluia, to pamboli nzambe oyo. Nous centre l'ensemble oyo asangisa plus de 450 tribus. Alléluia, na mboka moko tala bisawa na Belgique tozali kaka ba tribu na peuple kaka misato kaka mibale ya minene na moko ya moke etala nde kobeta na mitu, mais plus de 450 tribus bavanda. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu, Nzambe ya diversité to pambolio. Alléluia, que ton règne vienne. Régner na kati ya est ya Congo. Alléluia. Tozali ko confier particulièrement est ya Congo makila mingi tangi côté na parti wana. To sengi et pas une ensemble azwa contrôle na yango. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que ozali wana to bondela? Alléluia. Tozo bondela ete ke volonté na ye esalema. Na mboka Congo, volonté ya ba Rwandais te, volonté ya ba M23 te, volonté ya nanga te, volonté tala kutu buzoba ete natangi esali na motema pasi ke nanga keiki kosigner ba contrat wana po ete cette province ekota na Rwanda. Alléluia, tala bozomo na ba yini ya Congo nanu kutu babimite bazana no ebele ba prière na biso ebimisa bango. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, volonté na yo esalema, volonté ya balkanisation esalema te. Mboko na ezala balkanisé te ata 1 cm ekende na ba Rwandais te papa. Tozobele l'ensemble abenga kango prière ya ko invoquer Nzambe papa kota makambo.
Papa, côté bitumba, oyo, yo qui dit que avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Papa, côté makambo, papa, côté bitumba, oyo. Oyo, longisaki. Moïse, Aaron, bazo bonde la poète. Alléluia. Poète Josué, alonga. Papa, alléluia. Bissoye, tozo bonde la. Bah, Josué, Nabiso, Ezali, président de la République. Ezali, armée congolaise. Ezali, institution, il y a l'État. Ezali, la police. Ezali, peuple. Ezali, ma belle. Papa, bango, balonga. Et c'est tozo bonde la. Et te mbokane, elonga. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Papa, côté Makambo, volonté na bango et salemate. Volonté la communauté internationale et salemate. Alléluia. Ponani poete, mokonzi mboka loba ke porte yango ezali efungwama. Donc alingi binere, boya pokote la na porte, ba lingite, c'est une confusion. Toujours bon de la ete. Ba nyonso bazali ko bundisa Congo, confusion et landa bango. Au nom puissant de Jésus, confusion. Nakayaba M23, Namamna, Nanga, Alléluia. Et confusion na Kagame, confusion na communauté internationale, confusion na ba traître nyonso. Ebele bazaba paya boye na mboka na epesa bino ebele, mais ba koma ko trahir mboka, yango de confusion et landa bango. Confusion au nyonso ya Congo au balé bamela ganga bakoki ko confondre to mona Obama akoma président des États-Unis. Est-ce que ba Kenya bakende kuna akende abanda ko sala makambo ya ba Kenya kuna obina ya ba américain. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom confusion Seigneur. Apa confusion na yo. Na ba nyonso ba traître nyonso. Alléluia. Confusion Seigneur. Papa côté bitumba oyo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Balonga te, ganga, pourquoi lelo? Ete balonga te, au nom puissant de Jésus. Nyon se a Congo balonga te, au nom de Jésus. Tina ya prière, oh yangwana, tina ya temps, ya intercession, oh yangwana, ete. Na Congo bazala confus et honteux, au nom puissant de Jésus. Balonga te. Balongate, mais ça y est plutôt belela. Et longande, ya peuple congolais, papa yomoko, malobana yo tangi ke soki to zana yo, to sala exploit, yangonde, et longa, exploit, na force armée, et longa, na président, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Elonga, na force armée, na force police, alléluia, na ba yonso basali ko bunda. Ete mbokane ebonga, elonga, au nom puissant de Jésus, voyez balonga te, au nom puissant de Jésus, tous autres elonga, na deuxième mandat ya président, tous autres allez on a qu'à soutenir, mboka yo, union sozali, contre mboka, yangonde, confusion de elanda yo, zali ko ina mboka, alléluia, confusion elanda yo, au nom de Jésus, deuxième mandat ya président, Elonga, alléluia, et gouvernement, économie, alléluia, nyonso, alléluia, Elonga na nyonso, papa ya balonga te, banguna balonga te, Elonga, yamboka Congo, au nom puissant de Jésus. Alors, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ba œuvre nyonso ya diable, ba œuvre nyonso ya Kagame, ya ba M23, ya Nanga, ya ba nyonso bazali ko bundisa Congo. Alléluia, tozali ko détruire yango au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. To détruire œuvre nyonso ya diable, œuvre nyonso ya guerre, œuvre nyonso ezali ko luka, ete eba bundisa Congo. Au nom puissant de Jésus, to détruire yango, ba complot na bango, Seigneur exposé bango, la ba infiltré, la ba bazali manda, mais ba exposé bango, oh non soit télémique, abou sa Congo, Seigneur exposé, to bebisi être nyonso na bango, ba complot na bango, Seigneur malobana nzambe le ete, ba complot wana Seigneur alobi ke ute pa na ngai nzambe te, ba complot nyonso contre le Congo, ute pa na nzambe te. To bebisi yango, na pourquoi lelo, to bebisi wa complot nyonso, contre mboka Congo, au nom puissant de Jésus, to bebisi ba complot nyonso, et échoué lamentablement,
au nom de Jésus-Christ. Oh nyonso bakoluka ite basa échoué. Tozali ko déclarer et retour à l'expéditeur. Oh nyonso mondial ténèbres. Oh nyonso barwande. Oh nyonso nanga. Bazali ko sala. Au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur. Mindukuana et zongati et éliminé Kagame. Alléluia. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Pouvoir à Kagame Kweya. Au nom puissant de Jésus. To Kwesikiti na ya bokonzi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pouvoir à Kweya. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Est-ce que vous allez pas été au bon Dieu? Bon Dieu là. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Banda Sasaipi. Bien aimé dans le Seigneur ko pambola mboka Congo. Et que ma pamboli. Que la gloire de Dieu est accompagnée par Wazalendo. Et accompagnée force armée de Yamboka. Et accompagnée gouvernement Yassika. Et alléluia. Alléluia. Gloire en Zambé. Gloire en Zambé. Pambola mboka. Pambola mboka. Bandako déclarer succès, Bandako déclarer succès au nom de Jésus, la prospérité pour Nambokana, la protection pour Nambokana, au Bandiko bon de la Kosenga, unité à peuple congolais, au nom puissant de Jésus, l'unité, 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 l'amour, alléluia, alléluia, Bomoko, Ponatina Mbokana, au nom puissant de Jésus. Alléluia, il y a division, il y a tribalisme, il y a séparatisme, il y a haine. Au baby ici en gros, il y a peuple congolais. Au nom puissant de Jésus. Au baby ici, il y a division, il y a tribalisme, il y a haine. Alléluia, au quoi ici en gros. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, et en particulier, tous au bon de la Panamoko Zamboka, et tout le monde qui est Moutou, Monguna Alukaka était Moutou, parce que ceux qui est leader à Azate, il y a des trésors de Kokota, dans des gaz à l'écoute, mais la mango, yango Azana Bayinebele, toujours une prière particulière, protection et ensemble. Seigneur a protégé, au nom puissant de Jésus, bon de la Panamoko Zamboka. Seigneur a protégé contre l'attaque que nous sommes mouillés. Dans le Seigneur, il s'occupe de nos temps, vous l'avez que nous avons de la ponaille, mais ça c'est bien, on a été au bon de là. Au nom de Jésus, Seigneur, appelle mahele, appelle autorité, pouvoir, protection, au nom de Jésus. Nous allons kotika, et il écrasera nos ennemis, Seigneur, écrasez, ben ennemis, nous sommes Congo, écrasez Bango, écrasez Bango, mon côté à Téléma, mon côté à Téléma, mon côté à Longa. Au nom puissant de Jésus, et donc il y a la carte d'un peuple d'ailleurs, et donc il y a un peuple wana, et Jésus m'a bela batute peuple wana, et tout bon motute, et qu'il y a luka mutu, et bitumbate, Seigneur, dans la Bible il est écrit que tu es le Dieu, alléluia, de justice et d'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône, à pas justice nayo, justice nayo, au nom puissant de Jésus, bien aimé dans le Seigneur to komina suka. Tokumisan Zambe, Zambe Oya Sangisi Biso, Nalo Sambo Oyo, Bible le vérité, Zeilengi, Zaki Toko, on a bandé Kokozala ensemble, Zambe abatte la Biso Susu, autant de Zobodne la Boy, Mili Mouana, et qu'on a prêté Ebundisa Biso. Seigneur, protège-nous, Seigneur, merci. On a grâce au accord de Biso, Naye, l'on peuple Nayo, et t'es bon de la Susu. On a Tina Mboka, Tozimo, Kumba, Mboka, Mbima. Seigneur, sécurisez Mboka, Wana. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, bénis ce pays-là, protège, alléluia, au nom suprême de Jésus, Papa, merci pour la grâce, Nayo, Papa, tiki samedi prochain, dans ma boko, Nayo, alléluia, Papa, toucher sur un plus grand nombre de gens, et que baya ensemble, et que bako bonde là, merci le roi des rois, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur des Tout-Puissants vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tous ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété, yo bondeli nanga ina poko alelo, yo boko nzambe nanga esa likolo na yo, zamba mimonisa katina bombo na yo, apesa yo lisusu makasi, ete na ba prière personnelle na yo, au bon de la ponatina mboka. Et samedi nyonso ozanga te apesa makasi ete yope wanda ko lukabate ete samedi tokoma une grande armée pona ko bundisa. Alléluia, nyonso bazali ko bundisa Congo,
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. Il est avec nous. Akotika Kongote. Naye. Toko Salaba exploit. Kongo wana. Eko koma mnene. Kongo wana eko Salaba exploit. Bambule ezali koya. Na Afrique wana babanda ko banga Congo. Zamba ko sala minene. Yango nde bondelaka pona mboka bondela pona bakozi mboka. Koza la contre te ete ezali ko sepelisa yo te ke ozali mutu ya parti wana te. Non, makambo ya ba parti ezali te, makambo ya ba position ezali te. Awa tozali na batu oke bazo bondela po ete Seigneur asala. Merci ndeko na ngai ndenge oye. Samedi prochain tokutani susu. Na micro tansusu oyako banda sima. Na micro ezali wa binomote Philippe Uta Anamboka ya Belgique. Bien-aimés dans le Seigneur Tokomi Nasuka pour un culte, il y a une intercession pour Natina et Mboka Congo et à Mukolo Oyalelo et Yangonde Tokanano ba communiquer na biso tala na vidéo na yo na senango ezali ba comme rubrique moko ezali ba komi rejoindre tozali ministère ezali na posa ya ba partenaire yangonde ce que au cliquer likolo ya rejoindre wana au kota au monakuna ezali na ba groupe ezali misatu ya ba partenaire ezali ya 2,99 €, 6,99 € na 10 € et 9,99 € oponi groupe moko oyo monique okoki kosunga ministère chaque mois YouTube arobandako 4 €, 3 €, bien 7 € ou bien 9 € au choix yomoko oponi. Tala susu nase ya vidéo na yo wana ozomona bakomi keno okoki kosala achat na boutique ya ministère yango ndeko tozana ba t-shirt wana tozali na ba chapeau ezali tozana ba accessoires ezali mingi soki misusu omoni ke ba t-shirt wana bato balati déjà pona kolakisa lolenge ezali ba t-shirt moko personnalisé yango nde mosusu tokomi makambo ya nzambe me mosusu na tie oyo ke mpona kosoutenir Congo yango ke nakomi ke je suis RDC na tie loboko wana na tie bacouleur ya Congo bosomba yango mpona kosoutenir ministère et surtout mpona tina ya Congo ezali po ete topase message wana ete bazali koboma na Congo yango nde soki olati yango ozotambola nango ozali kovéhicule message ndeko na nga bosomba yango me bandeko kuna na Afrique nayebi te soki bosomba po ete boutique wana ezali en Europe soki kuna bakokotindela bino nayebi te me bandeko nyonso bazali banda ya Afrique ezali na facilité mingi soki osali commande na yo bakotindela yo yango na lombango nyonso ezala mpona kosunga okotala na droite ya video na yo okomona symbole wana ya dollar mpona tina ya soutien na bino mpona tina ministère mpona baoffrande na bino mpona tina ya soutien nyonso tozali kozela yango po ete esunga mosala ya nzambe ndeko na nga soki ke nano osabone te ndeko na ngai sabone na yo mais ntango ozali koya boinvite mpe bandeko mosusu po ete baya ete samedi nyonso tozozwa plus ou moins 20 minutes afin que tobondela mpona ntina ya mboka wana ete bayini ya mboka wana bazali ebele ndeko na ngai balingi babalkanize mboka wana balingi ete bazwa minere wana na bopete nyonso balingi bazwa mabele wana na bopete nyonso yango nde yo na ngai totelema na priere ndeko na ngai mais soki mpe ozalaka na église songolo te place ya kokende te place ozali ezali mpe place malamu tozalaka na baculte na biso toza na baenseignement toza na nyonso yaka soki oza na mituna baoyo boza na mituna botuna bosala bacommentaire na bino namona bacommentaire na bino boinvite bandeko mosusu bayeba ete samedi nyonso tokutanaka po ete tobondela mpona mokonzi ya mboka tobondela mpona mboka wana po ete elonga epesamela bazwa ata centimètre moko te mboka ekabwana te peuple wana basi bamesana bavanda
bokokoma ke mpo olongwa neti na katanga okende soki kote nini ekomi ke ozwa visa ata yo moko otala ndenge bato bavanda na mboka wana batango molai bambula ebele sikoyo ekomi ke mpo olongwa katanga olongwa Lubumbashi mpo ete okende Kinshasa il faut ozwa visa ou bien mpo olongwa Kinshasa mpo okende Lubumbashi il faut ozwa visa tina ba este wana kuna yango nde makambo oyo bazali koluka ete biso tobebisa yango na prière elongo ezali mpo ete bazalaki déjà na mboka wana 18 ans déjà mais basalaki yango mpo na nini baprière ezalaki babiso mosusu tobandaki kobondela kochauffe yango en cachette mais lelo toya tobondela ensemble ntango ke bazalaki na nyonso na maboko bakarte nyonso ezalaki na maboko mpo ete bakabola yango bakokaki te makombe plus forte raison ntango oyo tosangana tobondela nzambe asala ndeko na ngai ntango tokomi wana tokomi na suka tokutani susu samedi prochain kobosana te au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.